na osangisangwana soki ezui soki mosusu azalaki na ebike mosusu azalaki médication ya bien te mona mote ekoflame yango wana vraimen tozwa ta na biso avant ya kobalana eza tozwa matin ya koyebana mpe ya kosolola mpe ya kosola na sincérité. lelo tokoma omona basi omona mwasi aza ne kuna te atoboyinga nana ntina no te gouvernement azali na ovanda na bana na nga kovanda na bana c'est bien mais éducation ya bana esenga à 2 personnes ozomona kozala pressé te omona kaka oza na mbongo parce que lelo ekoma yango facile surtout na poto vraiment divorce ekoma vraiment facile bakoko na biso na ntango akala ezalaki mpasi po bakabwana mais ya lelo ekoma na légèreté moko. C'est comme si moi si azo raisonner kaka azo raisonner sentiment na ye azotala ye kotetali ete bano abotiko omwa bena mutazana 4 5 6 7 8 azotala te ye po na ye sentiment na nga nazwi na moto libanda mobali wana atelema te mobali wana akoka neti asuka kaka ba 1 na ba 2 ça natali na nga libanda ye otala ka sentiment oye azo se sentir mais azotala te bana o nga na boti conséquence ni est-ce que mobali on a kozwa après ou moi son a kozwa est-ce que kolinga bana nanga est-ce que bana nga bozala aimer parce que eza facilité parce que bana boti te ezala yo moi si ezala ka différent surtout na mona ngo mingi na basi bazaka na motema moko impossible surtout ndeti bana ndeto mona na Afrique boye omona ke bana batika ke papa azui asai nini azui mwasi na ye aozana temps bana note surtout na bana basi eza na impact moko mabe yango mona toomona mwana tellement mama azate moto alakse même kosokola azate moto alakse même te ke moni règle des fois basala boye bana bakoma makambo ebele mona azala ba secret mosusu oyo fois solola na nani na mama mwasi wana papa te surtout biso ba noir boye mona ete na bana mindele c'est différent oza makambo ko lingo ebisa mama oyo expliquer mama mais mama azate mama azana na ndako na ndinga mabete azana ndete benga step mava aozo na te na cœur ne bon ya ba mama mususu ko na bazaka bana mobile na epenza ko azui bango na motema ba mususu na motema ya bien mais eza ya moko ozo mona po mona ba mama bongo e facilité bana baleka na traumatisme moko ya on talaka bandako mingi bana divorce et salama tala niveau bana omona bana mususu ba se retrouver na ba prison bakoti na ba vie ba drogue bana mususu omona classe aoze sous concentré te bana bakoma na ba colère moko boye mona bimi aki osaba tu mabeli banda komi kozongusa ngo même na nini libanda omona bano leka na ba vie à divorce wana na même si abali omona akomi kosala revanche même na mobali na ye parce que eza lokwa ebebisi mutu ya mwana ozomona ebebisi mutu ya mwana azo vivre normal te sikoyo mama te mozwi tonte yango moni photo observer bato basali divorce toko bate toki ko nini bango te ndeto ba problème dem ye toki ko condamner bango te mais moi je pense il faut to veiller sur bana et c'est ça déjà to ya na ngope que comment toki ko aider bana wana ba se retrouver que ba parents bazali qui divorce pour biso to za basé vraiment sur ba young people to za basé ming sur ba jeune to ya na yango na si wani faut za nini ya next ozomona donc bato mosusu bako se retrouver na nini wana mais faut ko koluka koyeba nini ya mama yo totikali na bana ou bien papa ko na mboko mingi ba mama ne totikala na bana omona mama za suna ta bana te so mama ko za ta kosokola bana te mama za suna ta nini te parce que stress le ki makazi et combien kilo et moko comme parce que finance on finance on doit payer pas mobali ils sous bon côté ozomona donc to ya pe na biloko na sens que même si divorce est salemi to boite eza biloko to préparer moto ko préparer que te na divorcer eza circonstance à vie même si divorce est commis mais les deux parents il faut rendre compte na bana ozomona plutôt tia bana wana te na ba problème na biso pour wana pesa ko affecter bana. Ouais, bon, moi je crois premièrement divorce tant on ça divorce
Quand vous êtes dans la procédure de divorce, vous avez aussi le divorce. Effectué de la banane. Obligé. Effectué de la banane à 100%. Parce que ben, on va mettre tout dans la question. Mais il y a des parents qui sont bon biso nde to abatute biso pe affecté biso. Moi je n'ai pas basé na bana parce que les parents ont bossé à divorce oui pourquoi bossé à divorce. Moi je pense que ça oui pourquoi bossé à divorce. Parce que ceux qui ont pas un caractère à bien ça c'est divorcer. Souvent sont dans un caractère bien ba divorcer. Ça dit oui pourquoi divorcer ça. Ba to ba la innocent ça bana. Bana tant divorcer ça les déjà bana ba la ba. Bon, ça a déjà n'a pas un moutou. Bon, ça a déjà fitine aussi dans la commande. Non, là, la wapi. Non, on lit à wapi. Non, qui n'est wapi. Pour moi, je suis pas à mon accueil. À mon accueil, parents aussi à qui ça veut dire qu'on peut continuer à biso une taille. Yeah, à qui n'a. Continuer à biso paix. À qui n'a. D'abord, bah c'est sentir insécurité. Insécurité wana. Et quoi affecter l'amour. Premièrement dans l'académie na bango. Deuxièmement na moral na bango. Troisièmement attend la ndingi na bango ba ndo ko tambula. Ya moto mona mi bana mingi to ebi que biso ba jeune tant toujours kende toujours na tout ça la ba erreur mingi te oyo to mona ba vieux ba sala to ba koko ba sala parce que bango ba comme ba héros na biso monia héros la ka moto asali bien que attaquer moto asali erreur à cause de l'héros non parce que pour les canards on a fait vous comprendre et que ça bon tout na tout les canards on a fait parce que et vous n'allez pas signer papa le retambola na moto comme qui m'a arbité à 20 ans en prison voilà vous n'allez pas signer moi on a commandé soula moi on a commandé libana tout le monde a ba musu ba jeune musu so mona retambola wana akomani ka libanda komela ase suna ndaku te ase suna ni te vie ezate vie comme par terre pourquoi divorce yango wana ekozala mpasi mingi yo parent omona mwana obongo obota libana na mokili nga aloba boye papa na kati yo te nga aloba boye bomoni ndenge nzambe apesa biso bana toza na responsabilité ya bana wana epuis na suka na te na suka nzamba ko sa biso ki toko rendre compte parce que nzamba asimpisa biso bango yango il faut topesa bango éducation bien il faut to sala oyo eza devoir na biso pourquoi na ntango suka nzamba otuna biso bana napesaki osala na bango nini parce que baparent mosusu mpe batikaka bana na bango po azwi mwasi mobali mosusu libanda azwi mwasi mosusu libanda atiki bana na ye bongo banyoka mosusu bana baza mpe bamekie mwana yebi affection te bamosusu batika mpe bana babebe mwana yebi affection ya mama te ayebi affection ya tata te biso azalaka na tata mpo batata na biso en réalité boye wana mpe na ndenge yango te eza na poto eza na afrique bavanda na bango te epuis bazalaka mpenza na ton te makasi nde biso bana nde biso tokozala na bana monga azalaka mo problème ka kuna nini bapapa fo kotangisa bana mais so na bike nakoma mpe na kotangisa bana na biloko namoni ke nga na okoka nayebi ke yango natali na yo mona lelo nakoma ocomprendre ke ata mama mpe aza important na classe ya bana mais avant je savais pas ça mais na ndenge motu nde tokoki toyebaka non bapapa nde batangisa bana bapapa nde voisin non papa okozala biso aza makasi na mati te biso azaka makasi na anglais aotangisa bana peut-être partie na ye kaka ya anglais mais mosusu yo mpe mama oza peut-être makasi na mati po biso esalama mingi bongo mobali nanga azala trop makasi na anglais nga na makasi na anglais naza na biloko mosusu oui mais na mingi basé na mati mathématique ozomona na basé peut-être na science na nini mais ye biloko wana bakoza mpe basé un peu na science donc oyeba baforce na bino ozomona donc eza vraiment nécessaire na vie ya bana ozomona donc lelo na yo comprendre papa na mama parce que oza biloko mosusu yo okokopesa bana te nga ozalaka mona ndako okovanda boye mona mpasaki bokoki te mosusu bana ndeti biso bamama boye en réalité me bana mpena babanga biso mpenza te makasi mona solo oka bakamarade na bango mais amoka soki papa se levé omonake mwana mpe mama mama bafumeka deyepa papa eza yango na both parent bamosusu bapara mosusu mpe ezalaka mona mama nde aza makasi par rapport ya papa donc ça dépend yango na le deux parents eza vraiment important
et to ça va décision faut total avenir à bana pour lobi kuma bana to ba ko blame biso ke to sala ki musala te to sala ki ya muna to muna ba msuzo bazade adi moi msuzo na colère no ebati pour vendre na kati ya bana o comprendre mais moi na zananga boendeni moi na réagira pourquoi et makakanda divorce na oka wana ememi colère na kati ya mwana yango na mwana msuzo akekuna libanda ati mutumbeli omwana mwana akekuna libanda abandi ko beta ko bundela ba classe omwana mwana ba comportement beaucoup bizarre bakanda wana msuzo na mwana papa na ene ba beta maman na ya ko beta maman na tout na ba mibali. Moi, je crois que le divorce, surtout soulevé sur le Kambakanda, il y a vraiment réalité. Il y a moi, je suis au monde qui a bien nos parents. Nous avons battu qu'il y a un divorce, nous avons affecté l'envoyé à mon qui avant là-bas, dans le divorce, nous avons et tant que nous avons qui n'a pas mort. Yamabe après ça ayo koma ke à mon avis na yesu alika nzela na zayi pona kuna bino akoma problème na nini na ngere na fo apa tu sais comment on a créé na lingala akoma ko condamner comment akoma ko condamner bino papa na professeur français akoma ko condamner bino yeah ba comment condamner au moins que ils ont bon ils ont biso apparent vraiment photo et ba befiane ko za bino na kiboko comme ko bana ba sundula suna monete pour le mot tu as si au bana au boton na deuxième couple na yo yango ba ngi ba zo asiro ke ba ngi ba boko la yo ils ont assuré le wana te yango na tant aux hommes na to banda vie na biso parce que nous to l'esprit na ba jeune toujours de ba jeune marié pour nous bajer un peu et premièrement biso tu sais bino tu fêter la 5e année na biso ya mariage qui makamute il est à mariage notre 5e année ils qui semaine passée l'autre lié à jour de 5 années na économique c'est ça un fait non c'est ça un peu quoi c'est ça toi na jeune oyo bazoya sikana libala to ba jeune oba balani pendant 2 mois 3 mois tout oba balana caractère ceux qui mettent au monde que aux ana idée à se divorcer résumé dans le bana est-ce que son atiki bana ngai muto azoba maza mutu mala son atiki bana ngai est-ce que irosimba son petit par exemple mon ndeti ozoka peut-être copain na nani partenaire na yozoka eta oki mikolana bon le français c'est quoi ozoki neti ozobaye oke so elengite ozobaye tamsusu ozobaye tobaya na ye mo pemba na libala kimsanga ide tobaya na kasa o mo pe tobaya na te kimsanga mo blo lingi eso kimsanga ide na zolinga na pisa ide tobaya na on so mo ozobaye au bail paternel, aux bail, on a pour bail paternel, non. Pourquoi pas créer un environnement? Créer un environnement, c'est pas bien. Mais même un restaurant. Parce que biso mingi na basi sur la congolais ko neto lina bango. Tu obligé la photo de misa bango. Misa yi. C'est on va bon point. Misa yi. On va pour montrer que moi ça monsieur, c'est impossible. Misa yi. Il lobela. Limisa et mais comme sur un restaurant mais même un restaurant c'est pas congolais comme bébé et aka ba restaurant te za ba jeu pe to kenda ko ba su ba jeu moto kenda kana limisa oh limisa ga moi c'est mais l'homme c'est un environnement romantique environnement romantique que mettre ba jeu o te mettre ba jeu te ndeni et comme ça moi affect pour moi ninga lo ba boye moi c'est na mobali
normalement mpona nasi toya na basujet wana nde tokokolisa mpe boye nasi tozala na sujet moko bongo na sens nini mwasi mobali na fo bozala na bafriend fo bozala bacamarade. Je pense que bobandi relation na bino na kicamarade je pense ezala na efficacité makasi parce que moi bacamarade ezala mpasi mpo banini bakabwana omonaka ezalaka omonaka masalalaki ndini masalalaki ndini omona mpe relation ya mino ezala différent. Lelo ekoma mobali alali koto na salon mwasi alali na chambre ezala nango okuna boye ezala nango na telefone na ye okuna boye bakoma okuna lati jean naoka mapaste moalatela mobali jean na mbeto ozomona donc soki bobude mwa nini wana affection nde tolobaka mwa affection wana esala bien il faut korenouveler na bato mosusu eloko divorce mosusu esala parce que eloko bato bakoluka na libala bazwi yango te parce que moto mosusu tia otala filme banigérien amwane ne baza na komonte signe wana ke mobali atango mwasi basiliki mwasi mobali no kosilika te apa apesi ye pomme alesi ye pomme so mwasi sikoyo azobuli na vie réelle bato mutu faut visionner pe bo muta visionner te ndenge yo visionner ndenge mutu esalema nyonso avisionnaka ndenge alingeli coupe nezala. Moi je pense bien sûr mais pour la vision était na film nigérien parce que film nigérien partout inspiration comme partout mabe na biso bato parce que ozolingo na film ko ya film yibi film na ko bela ne bazo ba tourner film bana yibi combien de take off ba ça la scène na moko ça prend du temps. Ça veut dire que si on a besoin de nous avoir film qui ou ya sugar daddy ou ya sugar ce qui est sugar ou ya brown sugar et que si maté parce que si maté vie est différent film vie est différent film bon ngala lo babo vie est différent film mais yo moko ko make relation na o relation comme on la film et comment on fait na caractère on a ce caractère il y a tant de moi ce moment là qui na film ni ande pour ça mais on va pas traiter film balaté je vais même OK na ka malende yo kundu ndo linga ba GPT papa so de ta bien on a dit tout bon na ndio to taki yo ko to ndo linga ba GPT pour tenga zem nando ninga majimi na saya yone batumboli lo ezali ya babe omoye komesa ba bibali olingani batumboli mabe na réalité ozali pe robot ke olingi ba logique le batata kala écoute yona ba ozali trop logique donc ngas ko bongo ekoza te ngabo monte na photo kima ba mangu foto kiwa wa mungu na nako foto kiwa wa mungu na bandio pele ko na matumbo na banda ko na matumbo no le zali mabe ya lobi boye ya mama les important. Et c'est important en sens ni yo pe moto ko ça la relation na ezala parce que les quand même moi ça doit raisonner que mobile une fois banda à ça la relation na ezala te moi si yo ko ko ça la ngala nemo lingeli ezale la mobile ko na ça ka gu buka e mapeka wana bien buka e Sala. Je pense que c'est moi, je pense que c'est divorce allé. Moi, je pense que c'est divorce allé parce que Bioko batbanda ko expect pas kutana na kati ya exactement parce que mutaza na indication ba tusuba ko so loka ba soda ouais bon but omoni batu mosusu bakola omama baparente batu mosusu bakola mika mosusu bakoko batata mwasi bapapa kulutu sali aza na ana éducation moko ya
ntango osali libanga ya kayi oyo ntango osali libanga ya kayi ezaka nzambe nde ifo azala ifo mpo moto wana azala bu ifo kaka bu nzambe parce que éducation eza azwi ya gauche akinango azwi ya droite akinango azwi ya gauche akinango azwi ya droite akinango kizokizokiziki soki po azala tout droit ifo nzambe ifo makota makasi na bonzambe yango wana moi je peux dire que baparent ifo tozala ma soudé toyebi biso nyonso tolingaka tokutela moko ya bien na relation soki okuti yango te peut-être mobali akosaki yo peut-être ni oza na idée ya divorce na biso bagene mais quand on a raisonné bana so oboti te so moni ke okabolo eza mpona bon pourquoi pas mais il faut bake kobala nete lelo kuno bapase bakoma kobala papa yosukutu ndeko azomusipe mbongo alibala attends je te dis quelque chose est-ce que yebi soki ndeti osali divorce osali divorce obala te ngana bato bayelanga batango ya moïse moi te na moïse lisusu te situation na loi moïse te tovi en jésus christ maintenant obala te parce que spiritually you still married oza toujours ya obala eta soki moto aza na kobima na mwasi ya libala asala nini adultère akoza adultère c'est-à-dire ti obali moto abali wana azosala adultère c'est-à-dire bona kati ya kosala baki adultère et ça moi je crois que c'est pas bon et so moni ki okaposana te kokabwana te